affaire ya bajeton soi-disant Cindy le cœur à Boakeli maman li ya bajeton à plein de consoeurs nae na oyaye olomide bande konanga Cindy est-ce que vraiment Cindy azana droit ko Boakeli maman ali ya jeton par rapport ya nini po libala batikela nyonso batikela isiko boye bisanga Cindy Boakela kofio Boakela maman ali ya jeton e bandi ndenge nini bande konanga tobe tapeli sola di distone tomoni kuna anniversaire eke zongi mwana bini en désordre a changé lamba en désordre to saka mwana liska nde zalaka mbote na ba ndeko nyonso o balanda biso na la grande découverte TV bande konanga ba mbote na bino ba bon weekend na bino bopemi malamu weekend ezaka moi tamo ya se détendre et tamo robo moi tour moi kopé malandaku moi salongo ça dépend quand ndenge ezalaka ndenge moko zulaka weekend na parce que tobi weekend bande ko ebele basala raté et voilà lelo to ko sala analyse sur Cindy le cœur to moni kuna danse na chérie et keye zongi bande ko na ngai Cindy le cœur na oya ye ko fiolo mi débat ko bina. Donc, bah, concert na bango mingi koma concert amour. Concert amour. Eliko na ngoto yoki kuna jeton eke zongi na concert wana a Boakeli soi-disant maman alia. Est-ce que Cindy bande kwa na droit ya ko Boakela maman alia jeton? Est-ce que Cindy azwaka maman alia mbanda na ye to maman alia azwaka Cindy mbanda na ye? To ezalaka nini? Pour nga si réellement Cindy Boakeli jeton pour na maman lia pour nga iza to benga onka bassesse eza na sens ya tamukiete eza na sens ya tamukiete ti maman lia ndima kotika libala na ye akenda tikela Cindy vedi ki amiyebaki oyaza amiyebaki oyaza na kama bande ko ebele baya ko betela Cindy le cœur maboko asala bien azwa libala na ye bon maman li atika sala nini bandeko histoire ngo ndire to yeba ngo bien te on dirait histoire ngo to yeba ngo bien te yo za na place ya maman lia Cindy moko boye o salo bongo obetela Cindy maboko to basi o nyonso o bas betela Cindy maboko baka basi o bazala ba deuxième femme baka basi o babotola mabala bato. Ah oui, na o eleka entre Cindy na maman lia. Et moi si vraiment outi na mobali na pasi lelo ba komi na bozui ba komi onde ba komi wana. Na ndimita ata mukolo moko arolinga mwasi mo boy to mwana musala mo boy aya koluka a remplacer ye. Oui, na cadre musala peut-être yango epi abino ba mbongo ko accepter mais tie koma na ba niveau obiso na bino ngana bino to mona. Moi si moko ta ko accepter ngo bandeko nanga alors tout tikaka des fois ko beta maboko na place to mona likambo eza mabeto obeta ka maboko to féliciter kaka ante tato yebi na mitema na biso ke loko oyo ezala mabe soki Cindy ya na ye msusu auta pla quelque part bakutana na kofi na nzela kofi alinga ye wana ngezala ndenge mususu mosi la teke aussi longtemps que Cindy yebaki ke kofi azaka na mama lia na ye ayemba kaye na banzembo na ye moko Cindy ayemba ki na banzembo ti eya kokoma ndenge koma wana na ebite soki yo gondima basalo bongo en tout cas c'est oza mwasi azoba c'est koza vraiment mwasi mo na ebite soko ndima pena bokoma mibale e mwana azala mwana musala na wakoma akoma mwana musala ya mobali na yo akoma ki ya bino nyonso akoma mbanda na yo soko acceptango seke yo seke na ebite to benga onani mais mwasi moko tingande na yebeli boy mwasi moko ta ko acceptango et lelo Cindy le cœur fo longola na mutu na yeke ali azaka mbanda na ye fo alongola yango na mutu na ye ali azaka mbanda Cindy te bandeko nanga ali azaka mbanda Cindy le cœur te preuve nende nga tikela yango vedi ki bombande zate soki ezalaki ti lelo bakabola mobali moko wana tonga toloba oui baza bambanda mene baza wana alia na Cindy le cœur bakabola so elo monte bakabola so eloko moko te dans zo eloko wana tikela ngo Cindy le cœur sala nango nyonso lingi
bobunda bosala nyonso bolingi etali ete ya tikalaka na bana na ye ndenge ye moko Koffi Olomide ayemba bambongo zwa Koffi yango pe zwa me tikeleka bana na ye yango bomona mama Alia wana na bana oya ye Diddy Stone wana alinga akuba jete daya ku Diddy Stone na mama oyo kaka copine na copine bakamarade makasi po na Alia bana na ye baza nyonso ya ye mama nyonso o alinga bana na ye en tout cas ozwa peka bana na ye nyonso ya ye Diddy Stone aza nyonso po na Alia ndenge aza na kolinga nesu mobali te mais aza na Diddy Stone c'est bien c'est bon po na ye mais kokamwa soki lelo Cindy Leker azo penser toujours que azaka na mbanda moko boye soki apensaka toujours que te ngande na abwe na mutu mofu na bwakela ke ba jeton mobali aza yanga to mona déjà to yebi biso nyonso ke oui yo mto remplacer mama Alia mobali aza yo oui c'est bien bon alors pourquoi okoluka ki okende na kibombanda soi-disant na kibombanda eza na sens te de quoi bino boyela biso bo sangisa libala na musique ce n'est pas eza problème te ce n'est pas grave c'est bien bosala ngo nde bolingi bosalela ngo mais sauf que ko éviter ko bwakela mama na ba jeton po ata to mona Koffi Olomide bongo bana wana baza bana na ye baza makila na ye bakotikala ka makila na ye to ko changer ka yango te eloko moko te ko changer ka Koffi Olomide bana wana baza ya ye ako changer ka bana wana te makila soki zaki ba changer makila peut-être ko changer mako changer tata bolingo ngo ekeye abosani bana to tsaka na mituna biso ata bosani bana lelo akoya kozonga ndeka baloba singa famille ebenda na kekata na te alors Cindy Leker faut éviter biloko ko sala wana eza passe ya pamba yo tala kana yo tala kwen na yo tala bolingo na yo makamsusu ko tala te neti Alia kalkulaka o te ayebi ke Koffi mo boye papa ya bana na nga to sala bolingo et tout to sala ba boye ayebi yango mais ayebi ke Koffi Olomide siko na miniti oyo na 2024 akoma na mwasi mususu mwana musala akoma mwasi na ye histoire oyo to bando yokaka ekomi na mama Alia et oui aza mutu eshokaka ye tout mais pour le moment kotala mwasi wana ndenga kotakataka kotala ye boye bandeko botala na mama Alia oyo est-ce que oloba pena mwana mwasi aza na souci ya libala kotala ye boye est-ce que oyeba po bato bana ba souci yeba ke mutu aza na stress souci ata azolia mwa litame ya te elia yo kanzoto otosali nyonso meli ba vitamine elia yo kanzoto kotala Alia bomonaki aza laisse na bana na ye alors pourquoi yo zo calculer kaka ozola na mobali ozola mukana ye ozoyemba na ye ozokene par-ci par-là alors pourquoi Cindy gardez bande na s'il te plaît ma chérie yo mopo yebi libala eza facilité mais gardez bande na yo inutile mambo sala wana eya mambo soni ozolenga ozana mutu ndako momi ozolenga se concentrer na oya yo zwi olongani soi-disant se concentrer na musique na bino bosalaka tiko calculer Alia déjà changé page voilà c'était juste ça ngambo etali Cindy Leker abwakeli Koffi abwakeli Alia jeton toki na ngambu ya anniversaire ya Diddy Stone Diddy Stone Olomide tokita tomata kombo wana ketikala aka bongo tomoni mwana ndenga kotakataka kobina za na esengo te mwana wayebi opesa bato esengo mona tala mambo asalaka omona tozalaki stress omona fo seka pesu esengo komuna ye mwandenga vanda na mama na ye apesi ba mama o babota bana basi esengo
azopesa ba mama yo babota bana basi esengo ke mwana ngaza lokwa ye boye esalaka bien autai kofete oyo aye anniversaire. En tout cas bazalaki bango nyonso bakamarade na ye, mama na ye, baleki na ye, bakamarade ya mama na ye. En tout cas elekaki kitoko ya kosakana te. Mwana koli netoka mwe papa abeti mwana 12 kara Koffi Olomide to moni esika poste te o anniversaire ma fille chérie Didi Stone. En tout cas to na kota Cindy bolingo ekomata. En tout cas bosani Didi Stone. Abosani Didi Stone na ye. Mais malgré ça to komona azokomisa une émission utaki osala wa tellement za papa base. Ye alekaka inaperçu te so amoni mikolo ana base eza te fo ya aningisela biso. Mais côté anniversaire to moni place a sali a posté te ndenge asala kaliboso. En tout cas to moni ete to lobani Koffi Olomide alembi mwana to abaye mwana to abwaki mwana question mark. Mais nandimite tellement Koffi Olomide aza mutu apesa bato pasi peut-être asala onka po apesa Didi Stone pasi. Mais na mutema ne Didi Stone aza toujours na mutema na yebi ke Didi Stone wana ma fille mwana nga ya bolingo ayebi yango très bien. Et Didi Stone toujours kota mama, toujours comme kota tonton, toujours kota ba petit frère na ye. Bravo yaya kola toko sepela jo msu to moni pe Didi Stone abali et ça la biso bien makasi pour moi si nyonso abonga na libala. Moi si abonga na ndako ya libala mais eza pe pressé te to ebika ko balaka ko vana na ndako pour le moment aosa non ba miss na ye ba magam na ye asalaka. Mais kotala Didi Stone boye vika zo fete se ko fete omona ke mwana azokola. Mama ali akolisi Koffi Olomide akolisi. En tout cas ezosala bien makasi. Mais Cindy Leker bosana kota ba jeton parce que alia azambanda na ote akotikala kozala mbanda na ote prevane akimaki yango bomoni aboya na ye bosangana bosangisa mobali moko po akima na ye kibombanda na Cindy Leker. Voilà, abonnez-vous, likez, partagez. Bisous, to monani na numéro ekelanda. Bye.